Ma fille est née, ça va. Merci, maman. Ça va Ma bien. fille est née, oh là là. Bota mon nom, qu'elle est née. Ma fille est née. Oui. Mon merci. Merci, Nani. Merci. Au foot, tu ma baie. Mon. Nini. Mais continue. Bon, coucou les gens. Muchopi akomi Cardozo. Cardozo mtaboyaki, Cardozo mtasalaki bon, Cardozo mtalobaki na ye. Mama tambola na vérité. Monde à télévision. So ye na lokuta ekobamba yo. Ya Muchopi to confirmer na biso ngo. Po to moni ba vidéo Muchopi azolela pona bolingo na yo. Mais ba kombo bato yo komi kokota. Koluka section eza pasi okomi suna Cardozo, mille esprits. Yebu tazane mille esprits. Mama so yo ebi Cardozo tazane mille esprits. Tuna batu bakoyesu basangwa Cardozo mille esprits. Yebu zoba, andi marana yebu zoba kotisa ye. Mais tango ako réagir. Ezaki ya Muchopi soni na bino abakuku bofingi Muchopi. Mena oka mwati lelo bino abakuku bobaluka. Ote tolingi na biso yete, toboyi ye. Bino bokolinga ye. Ese okolinga ye. Mida okolinga ye. Bolinga ye. Tama kine kama Muchopi bino tu bo soutenir ki ete. Bino tu bo encourager ki ye. Bobo ya poani. Bokozala wana na ye. Na sisi kotanga bakumba balukuta batute. Akokoti sabila bakumba batu. Nanga pe kovu kota kombo nanga na kati. Ngai pe kota na onze la pena ukota kombo nanga. Comment faire cause à l'okuta boy faire cause à mito boy? Hein? Yaya. Aussi ici pena. Et non lobate continue ngo pena bien. Bimbisa balisa bakumba bato etikali. Mais yondo ozana soni. Na ebitata Arline ngo, Arline. So on va en couple na éviter hein. Si Arline a vendu son en groupe, c'est que Arline a soutenu na bêtise. Pour vous autres, bandez comme autant malaba combo batu boy. Arline, évitez maman. Arline dit ça moi, évitez. Eh batu azolu. Belvi Kandi, Mola Kisi, Achedat, 2027, ça va Inda, Boya Bele, Kota la Bella, Mola Kisi, Famille Bata, bon manifester, 2027, ça va Inda, avec Belvi Kandi, Acheli Baya. Abakouk, bota la film, ba billet, ba spectacle, ba projet, derrière Mams, on est là. Abakouk ya mwasina mobali. Kota na sous-marin banda, zonga Abakouk wa kala, même moura nangai, to zonga ya kala. To sa musala, photo, capture d'écran, audio, bimisa. Abakouk ya mobali ozaka na poto, boze belé ba tonton kitoko, ba vie kitoko. C'est trop facile. Oh, fille Rassila, Adam Tomaboke, Lala est filmé. Beaucoup de gens ont entendu. Batonto a sangwana ya combo wana. Oh, ba 2000 balles. Oh, ba 3000 balles. Et après, on a vu nos messages. Linga ye, je t'ai pendant des années. Mon nom est Yorobo. Et après, on a vu ma coca mi balles. On a un poto. Y'Amérique. Bah, on va se là 3 ans ou 2 ans ou 1 an. Il y a qu'à travailler sous. Tu vas passer là, il y aura un passeport, on a un visa. Pourquoi ça, on vote? Bon, linga fi, va boquer tout à fin à la linga ye. Mais comment tu m'as godate? Il y a obino ko mutakala, obino ko mutakala na ye. Ne se comprend pas, ça musa te pona nini. Il faut nangai na bino. Bis na bino za même mora, to bunda ensemble. Pour ça bitumba ya ndoto na molimo. Bon ça musa la cause s'il vous plaît. Bon, bah, y a mon bimba. Bah, y a un poisson. Bon, y a pas mon bimba. Vous avez un poteau. Vous avez un bon. C'était la proche de SCB. Nasa on a qu'à SCBT. Nasa Vincent T. Kamoute qui nasa proche à SCBT. Lui comme lui Nabino. Nasa on a qu'à SCBT. Na chronique normal. Na défendra si là. Bon, mais si j'étais, le gros monde là, si là, donc nous approche à SCB, n'a travaillé à SCB, nous avons fait normal.
Oh! Maman essaie, Azafo Abakok. Bah, commentaire na YouTube, na on a bien très bien. Bah, commentaire na TikTok, na on a bien très bien. Nous avons la même compréhension que Nabino. Bon, là, ça nga Kazaka Oyo, Eza Bongote. Si on a faux Abakok, ceux qui nga essaie, na faux Abakok, aujourd'hui, bah, clic, na ba claque na yo aussi désabonné. Nous avons peut-être clic na claque na yo, ceux qui ont monné na faux Abakok, on a YouTube. On s'est désabonné. Na préférence à 10 personnes en live nangai. Film un peu c'est côté, beaucoup ta filmé. Tu as ça fois beaucoup ta langati, c'est désabonné. Na on ça poste na hôtel parce que t'as na fonla nga chaîne, tu ni maman na o. A fonla nga chaîne hôtel. Et on s'abonne qui na benga qui au pété. Le on s'abonne qui pon na sila, on s'est désabonné, on s'est libre. Kota la ngati. Na on ça poste monter parce que on a abakou. Non. Na ça poste monter malanga beaucoup imposer ngati, na ça poste monter malabino. Tu as ça fois abakou c'est désabonné. Pour imposer ngati l'autre côté parce que on a abakouk. Attends na futa ngambo ni maman na futa ngambo. Au futa ngambo, tu dis tata ni maman abino. OK? So c'est désabonné. Bota la ngate. Na OK musa na tonga, OK? Bo musa makasi boy. Ana ba vina ndenga ayaki. Ayaki na muchopi, asuka na muchopi. Cardozo aza mère de famille. Cardozo a luki likambo te, asali eloko te, asuka kuna. En plus biso babakouk to boyo la rose. Ndeti nga, je suis abakouk. Na botama abakouk et na kufa abakouk to lingi yo ata mukiete. Soko kuno banji boy, sike pa biso pe, ozoya polo boko mela biso boy to boy. Same nde ozoya na mwana ana suka na kuna pardon. Ozano ozoyo kabiso. Mindu ke telemaka, mingo na biso nde sila kana ko mata na ko finga. Tobona biso la rose erango tozoloba. La rose sama comme son message to lingi yo te to lingi yo te. Oyo ba koti si Arline. Siko ba comme koti Cardozo. To boyo. To boyo ba koti biso ba bombo. To boyo penta na mutema mobimba. To boyi na biso sam suka na ekuna. Soki ozana ye zala na eme. Na verbe biso ba baku to boyi. Mama ese na kiti. Ese yango yo D'accord. Léona l'autre yo ese yo moto lobaki na nde tototala bavideo wana osengaki batonton oyo ya babakouk oyo baza na ba $3000 bambongo na bango baya na ba $3000 na bango baya kosala baya kotiango Angers baya kobima baya kolala na bana oyo ya Belleville na bana oyo ya Dinana ba filmer bango et puis ba publier na bandina wana. Et c'est makambo oyo ya koluka ko déstabiliser Belleville, ça date pas d'aujourd'hui. Et ça makambo oyo bino wana ko préparer yango kala. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont tiré dans le combat Belleville na ninga lokuta oyo sa musala na yo oyo ko sala différence il y a Belleville na sila na travail en tout cas nzamba frappé oté parce que rivalité partout dans le monde des alliés mais ceux qui ont pour déstabiliser la mamba lokuta obimi libanda ya Amekina 8h juste, 9h30 billets Sidi. Abi, mais quel genre de personne? Belleville, toi tu es qui alors? Abi, comme je ne peux pas risquer. Kobanda français, s'il te plaît. Mama Dongoma. Mama Dongoma, na ebi kolinga français, bien kazanga kobanda français. Alors, comme je ne peux pas risquer mon argent. Non, pas mon argent. Je vais risquer, on va me donner les pénalités. Comment moi j'ai dit à Mundele, on va vendre les billets les 8. Mais pas les 8, les billets finis. Les billets finis les 2. Mundele a dit non, il faut arrêter. Billet bongoté. Mundele a teka billet bongoté. Elle demande, cette fille, c'est fallu des femmes ou c'est fallu de hommes? On a dit que si là, c'est fallu. Ah non.
S'il n'est même pas papa Hervé. Ah? Si elle n'est même pas papa Hervé. Si on va faire ça, c'est miel de son. Ah bon? Oui. Si elle est qui? Elle est miel de son. On se mona. Parce que la capacité, il y a Madame Belleville, Yaya. Bata la ramuto, hein. À ça du spectacle, la propre faune a émoko. Le bangote, à sa forte, à sa fortité. Non, ça spectacle, la propre faune émoko. Si là. À sa fortité. Elle a rien à producteur. À sa producteur. Ah, Moura Lobi bazo loukele ba producteur, Vincent Lobi bazo loukele ba producteur. Bazo louke. Azala ba producteur. Et comme des choses différentes. Bazo loukele ba producteur. Na mutu ba producteur ba yeko solliciter. Ah bravo madame. OK. Bravo. Bravo madame Belleville. Et puis producteur à Mounene. Avec sa Josey. Na Zénith de Paris. Ma boko ta boyo quand on bête. Bravo madame Belleville. Ah, non il papa Kulutu. Azo bête ba Licha. Ba concert na ba grande salle. Dans un producteur ya Mounene. Aza n'importe qui te. Ozomo toza baso batelemi baso baza debu baso balobi non. Exactement. Biso toza po bino boloba te. Je vous prie d'applaudir bien fort pour l'artiste. Mais ma yeli film ma Belleville atali tableau d'Avina Apwa. Omona avant d'atalabi mais cette dame c'est qui poumonne comme ça au Congo? Qui fait quoi? Qui poumonne au Congo? A dit non, je ne peux pas laisser un pion comme ça. Je dois gagner quelque chose à cause de cette dame. Ah! Ozomona munde habite na meke nanu munde la meki amoni pe esimbi. Voilà. Ya géri na mukolo moko te ka 500 billets. Mukolo moko te na 3 heures na 3 heures du temps 500 billets chili. Oh ate ba misa biso mnini basala ngote. Ozomona na ba mama veve azolia ngona bana bitike azolia na batata veve baolia mbonga mwana mwasi wana abe vanda tala binono na Congo j'écoute seulement Fally Ipupa et j'écoute Bella Production. Qui est Belleville? Qui a dit ça? Les producteurs. Ah bon? Les Franco. Avant de tala binono na yemba Mario mais muto ça va featuring nzembo nanga c'est Belleville. Ah Franco ya ye wana te. Papa biso Franco Loa. Ah, Monima. Monima. OK. Ozomona avant la combat producteur réseau pesé Franco. Ozomona avant la tala binona koki kotika mwana moso osala ba œuvre makasi boete. Oh, azudi ya ba trophée minene. Ya minene. Oyo mais c'est YouTube. Azo reconnaître ye. So betika tout YouTube va répondre à yo. Qui est Madame Belleville? Qui est Madame Belleville? YouTube va répondre. Belleville, c'est mon meilleur client. C'est mon meilleur client. Belleville, c'est ma meilleure client. Qui fait? Moi, YouTube, je gagne beaucoup d'argent à cause de ces films. Hein. Ah oui. Au moment, YouTube va reconnaître Madame Belleville. Siko yo mutu moko boye malika ovandi no kaka po obude oba Belleville cha date. Ah siko to tie date. Boko moyo luka 3e date. Boya ata na 4e date. Baya sani. Bata ta 4e date. Non ye biso di kamasoro ya géri. On n'est pas Belleville mutu pas ses alaraté. Toza na confiance à Belleville ko le kabiso moko. OK. Nazo yebiso po Belleville soko sali tembe okomona ngo. To mona ka ma chérie mon frère ataka showbiz o monda mela pema. Olobi ma chérie mon frère. Asara showbiz. Eliette. Mais tout le monde malika le bi ma chérie mon frère ndeye ndaza humoriste, ansaza humoriste et puis ma chérie mon frère leki na minute oyo. Asi nani malika bomisa jimo paradis lukele chemise kitoko lokwa ya ansi. Non, partout les quatre. Là tu sais mon krasa solo lokwa ya ansi zo apo yo finga ansi zo yango moni ansi zo la répondre ya moko boy olati bras cassé olati coupé et si ozo pangusa yaka propre émission. Mona ke buswana te na vie ngape ba peka na ba intérêt pour msuba ya mona na kukulu dimba pas zo pas zo de la patrie mais kuna pour na rôle abi que moi sans pas eurobima ba tchena moi filmer aya bandi kotumba aobu sana ke azobe bisa ba relation misuku total bon mona âge na mana suki apembe azo toka papa sokola na nous bien vanda propre
nous aussi les artistes, certains artistes, tant qu'on y a au côté là-bas, tant qu'on y a pu clasher baninga nao, il y a carapé moi propre. Coupé kaka et suit na mukingo, kulobalo bébélé. Yango mona pe ba nous sommes foka moi ça abonnement été muta salté o ngape mbe na ngate. Azung ba moi pas ba famille. Ngai série wana. Ngai série wana. Ngai série wana non. Kofinga ngai. Yeye wana lemba na loba mingi. Yo, nefiang. Boy na boy, yaka soin. Le bine bongo. Yaka soin, ozoye mission, ozoye banate, ozoye mission salité, olati kilote, otie bras cassé et sur ozopangusa mutoki na plateau. Mais c'est quoi ça? Tozonga na Malika lobi. Ibololo kinini. Kongwa fachi biso kakawa. Tolani émission ndeko na biso peut-être tu Louis o wapi coach Kamore Bimi. Pour la belle vie. Belle vie, il fallait passer la nzela pour si la botama. Si la va botama, il faut pas si la a passer la nzela, ba malika ba boti. Auti papa pe lo mekuté pas ki tenge sana. Ya. Pas président Bodo. Tomo ite ata outi pas papa ki tenge sana. Si la ki. Azo kabola ba tableau na ixi pechanga. Il fallait ixi pechanga. Osomona a imposer na ba producteur pour si la bota malisusu. Osomona quelque sorte si la belle vie baza comment ici na belle vie baza ba marâtre baza ba maman moboko lia sila. Osomona il fallait pas le babota sila. Il fallait sila carrière. Il fallait ici à discuter na ba producteur pour sila zala. Il fallait belle vie à ça la chaîne il y a YouTube pour abenda sila baneke tika ko tourner na Top Vision. Au signer contrat $250 tandis que ba $250 wana oza mieux placé. $250. Oui, oza te barezi bazala te il fallait belle vie à bota si la poste la zoma ko funga makola bota ba barezi. Ozomona d'autres pas faut ba sepela bazana meme moko moko boaza na bénédiction du kola maman na bango. Yo yebisanga ici la boti Thérèse à quel poto apesi Thérèse ta merci. Bon il faut appeler ça merci. Mais oui, parce merci que à Nini. Thérèse c'est le déjà l'élo de Chila. Mais il m'a bien ramasser des ballons. Ah, quelque sorte. Ozomona, tala Christian Sugar fingi ansi makasi batie na podium na Belgique, mais na France babeta ke 12. Aleki une émission pas tant ça ka si la ke kotika ngai te poso kotiki nga niveau ba mbala ba ko seka nga. Voilà nani. Christian Sugar. Asala Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Koulouta, famille Libota, l'homme des missions difficiles et puis impossibles. Merci beaucoup, Nabino, tout Bozolanda Bisso en ce net moment. Merci beaucoup, Naba Familoa, Naba Familoise Nyonso, Bozolake Bele, Wana Pona Kota, la Bisso, Namaele Toe, la Rabino. Merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup pour la fidélité. Bozolanda Bisso, la Fondation Aline Sala TV. Et pas ya maman Aline Sala et puis Bolanda Biso na papa Kulutu ya Musuni TV oyo tozali kosa Bolanda Biso pe lisusu na mwana suka ya mwana suka famille Bota Bianca Zanga obo moni na batak ça fait vraiment ba mois presque tokende année tozalane sous na plateau oyo poto solana ye par rapport ya maezo leka et puis na mae peut-être leke la kaye to solana ye et puis to solana ye likamu ya billetterie ndenge sold out et salami en tout cas madame Belvi o ba cholaki madame Belvi o ba lobaki ke
atie date bafanatike bakokufa bakomona spectacle te et puis aza na babone ebele ndenge nini ake kotia date mosika bongo malobelo bamaki ebele mpenza tokosolola ngo na biaka zanga awa na plateau na biso. Merci beaucoup na mama Dongoma motema ya Fioti Ngoma, merci beaucoup na yo Baza Suède, merci beaucoup na papa Alino Soba motema Matina toujours na États-Unis, merci beaucoup na mama Bibish Kandeya biso moko na Rwanda, et merci beaucoup na Fifi Ungenda na mona kepe na marche à famille Bota, Fifi Ungenda Baza famille Bota, désormais tout le monde est famille Bota na moni pe Baza Londres la maman chérie à moi si maman Claudine Bokatola, maman Minata Tulomba, et puis pourquoi pas ya Sylvine Jolie, et puis maman José Lusadissou. Alors maman Nimputu na Solara na Bianca, maman Nimputu na Solara na Bianca. Voilà. Tozana Bianca Zanga déjà na plateau na biso. Bianca Zanga, bonjour. Oui, bonjour Papa Kulutu et bonjour na ba meroman tout au bas sepelaka na famille Bota na emoko nanu notre autorité morale Poutine de l'écriture Belinda Kanzi maman Moro Tarai Goshi VIP international. En tout cas, merci beaucoup na ba fan na biso nyonso partout dans le monde. Oh wapi bozalaka madame Belvi bozalaka na biso pe tozalaka na bino vraiment. Merci na base à Londres ya Sylvine Jolie Biki Rouge Corge Bango. Merci na la maman chérie babi moi si la maman chérie azandenge nini. Merci na maman José Lusadissou, maman Claudine Bokatola et maman Aminata Tulomba, maman Yvan Longondo, joyeux anniversaire à toi maman Yvan Longomo. Donc yayo yango wana et merci na papa Alino Soba motema mama Tina, merci na maman Madongo motema ya papa Fioti Ngoma yani MK mami Tadina de Belgique na betata ya Jerinda betaka na welo na motote na yoka ke suta kenda azali mami Tadina azali matuna ngata te atuna ka vraiment azo préparer pe lo romo pour na biso nyonso famille Bota to ki de dîner mami Tadina ekomi na bisi déjà bango. Merci beaucoup na maman ni ba super ya Gérald maman ni ba super arosola nangai maman ni ba super arosola na Bianca comme déjà maman ni ba super vraiment. Merci beaucoup na maman ni MK maman Francine Matondo il y a maman to mosa mundele ya yango wana maman Francisca papa Kulutu ba question yo et puis biano ya ngai. Voilà Bianca Zanga depuis likama okutana likama oyo nanto solo la te et la mona ki dernièrement sortie médiatique moko awa batu musu balobi il fallait pas batu musu balobi il fallait osalango mais avant wana to solo na Bianca Zanga ba robot ya madame Belvi pe baza ndenge nini ya ko beta sold out na 3 heures du temps. Au trouvant mon et puis les producteurs a fait ce message à le 15 bazo pe sa deuxième date vraiment. Donc aux mon nengeni d'abord na loba famille Bota eza mystique na biso madame Belvi azaka na ba robot azaka na ba fan ozomona net ba mama Lishi amusika masombi da biye nae ozomona baza bele ba papa José wana baza musika mais baza na posa ba soutenir ka madame Belvi ozomona eza facilité donc bango baza ba bonné moko te ba fan moko te o baza ba invisible te madame Belvi aza na batune donc obeti comme mutu boye omoni mutu wana ozomona ba laksake producteur alingaki a essayer biso ata la capacité madame Belvi. En tout cas merci à notre producteur Papa Franco Luambo Makeda Kenda mais atikili biso mo anepe Franco aye ya mundele o wapasa producteur ya madame Belvi. En tout cas félicitations à toi papa parce que on dimi au soutenir mutamalamu o sala oza o buaki production na ote mais ozo récolter o pesa madame Belvi badati mususu yo moku to yeba to o kota pe date na ndako no ka madame Belvi o ma mère wana mystique ozo mona ya géri producteur a meki les dés. A fongoli ka les dés meka famille Bota. A meka ka prévente déjà 500 personnes. Billet sili. Donc a meki na 8h juste 9h30 billets sili. Abi meki genre de personnes. Belvi toi tu es qui alors? Abi comme je ne peux pas risquer. Comment en français s'il te plaît?
Mama Dongoma. Mama Dongoma na yebi kolinga français bien kazanga ko banda français. Ozomona. Alors comme je ne peux pas risquer mon argent. Non, pas mon argent. Je vais risquer, on va me donner les pénalités. Comment moi j'ai dit à Mundele, on va vendre les billets le 8. Mais pas le 8, les billets finis. Les billets finis les 2. Mundele a dit non, dans nos Bellevue, il faut arrêter. On coupe les 2, on va ajouter le 8. Ok. Ozomona, non Monique, le 8 Mundele tant il m'a vendre à la dit non. Na senti famille Libota. Atie billet, ba fongoli guichet à 10h juste. 11h40. 12h juste, rien. Ba billet sili. Mundele la vendre bi non. Il faut na cha deuxième date. Aye ko pia biso deuxième date bientôt le 15 awa. Tozo deuxième date c'est confirmé. Ce qui sous to sali sousou sold out troisième date. Mais tout le monde est na page à producteur parce que tout ça signalé bandeko boza na moi tembe. Na page à producteur, page ya maison production, BT na Facebook 3W plutôt MA au moment MA production WMA production au moment ndenge producteur yemo kazo CP là na artiste ya mboka na biso ya République démocratique du Congo Bellevue Kandi. Mundele teka biye bongote. Mundele teka biye bongote. Elle demande cette fille c'est fallu des femmes. Ou c'est fallu de nom. On a dit que si là c'est fallu. Ah non. S'il n'est même pas pervers. Ah? S'il n'est même pas pervers. Si on va faire si là c'est miel de son. Ah bon? Oui. Si elle est qui? Elle est miel de son. On se mona. Parce que la capacité, il y a Madame Bellevue, Yaya. Batela Ramoutou, hein. À ça du spectacle, la propre forme na emoko. To lo bangote aza forte. Aza forte. Na ça spectacle la propre forme na emoko. Si là. Aza forte. Ala na producteur te. Aza producteur te. Ah, Moura lobi bazo loukele ba producteur, Vincent lobi ba loukele ba producteur. Bazo louke. Aza ba producteur. Et comme des choses différentes. Bazo loukele ba producteur. Na mutu ba producteur ba yeko solliciter ye. Ah bravo madame. OK. Bravo madame Bellevue. Et puis producteur à Mounene. Avec sa Josey. Na Zénith de Paris. Bravo madame Bellevue. Ah, non, il papa Kouloutou. Azo betsa ba lisha ba concert na ba nazo yebisa yo. Dans le producteur ya Mounene. Aza n'importe qui te. Ozomona, aza na capacité avandi. Mundelo atala film biso ba congolais te. Mais ba yeli film ya madame Bellevue ba memelie film na biso nini oyo voilà Mundela tali film wana atali Davina Apwa Mundela lobi non c'est pas vrai zomona producteur oyo atala ba film na biso te mais ba yeli film à Bellevue atali tableau ya Davina Apwa omona avant d'atala bi mais cette dame c'est qui poumonne comme ça au Congo? Qui fait quoi? Qui poumonne au Congo? A dit non, je ne peux pas laisser un pion comme ça. Je dois gagner quelque chose à cause de cette dame. Ah! Ozomona, Mundela habite, na meke nanu, Mundela meki, amoni pe et simbi. Voilà. Ya géri. Na mukolo moko te ka 500 billets. Mukolo moko te na 3 heures na 3 heures du temps 500 billets sili. Oh ataba misa biso mini basala ngote. Ozomona. Donc yango neza bongo. Siko likama ba robot oyo balobaki et puis date ezaki musika. Réponse nango yango babi madame Bellevue répondra ba na silence. Nebisa yo omoni ya géri sorosa likambo no fosa likambo no en secret. Ozomona. Batuba suturaka ke géri kobeto sa sel likambo wana. Madame Bellevue a ngacha date na ye na 2027 te. Madame Bellevue na peut-être ngeza na 6e mois ou 7e mois. Ozomona angaka annoncé date na ye. Mais tellement tozaka na madongolo miso, tozaka na ba vrai te. Tant nga nazo préparer loko nanga. Naza na bato na bengaka o bazaka ba vrai nanga te mais ba ko tchaka ka moi parti na bango na bela production. Ba ke ba beti di solo. Bata mokilo o bazaki sans vision. Oh il fallait madame Bellevue a préparer les bango pour epesa bango
moi sans ya kolamuka ozomona nde to bavandi batali ah bon oh moi so asali showbiz biso tozate moi so asali nini dîner de fraternité tozate moi so asali nini oyo bas trophée apesi ba trophée biso tozate alors non il faut on diembel cette date ça vient de nous ba ba diembela ba oui mais to landi to moni que moi na gabi alobi que ba tune ba bi que adversaire na bino pas au sala makamabi adversaire face à la makamloko la biso ce cas au commaté az adversaire vraiment pour ya loba madame Belva cause adversaire il fallait madame Belva bota sila pour bango bakoka Belvi bazala c'est ka boyeli ka mais il fallait ozomona ngote ke na vie dans soki boza na grand-mère te soki boba bata kokufa il fallait koko na bango azala parce que Belva va sauver les guides na bango va sauver les guides à Belvi parce que Belva za mozalisi nzambe tanga sali likolo abi mabeleze likolo zala mabeleze c'est zala ozomona abi la lumière vie et la lumière fuit la lumière voix la lumière quoi? La lumière vie. Oh, la lumière vie. Bien, quand on dit pas comme ça. Toi, tu aimes français, tu aimes parler français, mais il faut bien prononcer les mots. Ozomona, les gens vont comprendre. Ozomona. Les gens vont comprendre. Ozomona. Maman, on a masali, bon, on a masali, asali moya, asali butu. Ozomona. Asali mai, asali mokili. Ozomona, et ça le la belle vie. Belle vie, il fallait passer l'angela pour si la botama. Si la va botama, il faut pas si la a passé l'angela, ma malika, ma boti. Aouti, papa, le mec n'était pas qui t'engue ça, na. Yaya. Qui pas président Bodo. Tomo ite, ata outi pas papa qui t'engue ça, na. Si la qui. Azo kabola. Ba tableau na ixi pechanga il fallait ixi pechanga osomona a imposer na ba producteur pour si la bota malisusu osomona quelque sorte si la belle vie baza comment ici na belle vie baza ba marâtre baza ba maman moboko liya sila osomona il fallait pas le babota sila il fallait sila carrière il fallait ici à discuter na ba producteur pour sila zala il fallait belle vie à ça la chaîne ya YouTube pour abenda sila baneke tika ko tourner na Top Vision au signer contrat $250 tandis que ba $250 wana oza mieux placé $250 oui oza mieux placé de prendre les $250 toi-même sans pourtant signer les contrats au Top Vision. Comment Yves Bam, il gagne beaucoup de l'argent sur toi, mais tandis que toi-même tu as des capacités. Il faut dire merci à Belvi pour de l'écriture. Donc en quelque sorte, Belvi, Azal Lazare pour la carrière artistique. Il y a si là. Ozomona, il y a un moni quelque part, Malika, Bazalate, Barezi, Bazalate. Il fallait Belvi à Botassi, la poste là, Zamaï, au fond de ma collabo, Barezi. Ozomona, d'autres pas, faut pas se la bazana, mais même mon coco, mon boisin, la bénédiction du cola, maman, na bango. Yo yebisanga ici la boti Thérèse, à quel poto, appelle Thérèse, ta merci. Bon, il faut appeler ça merci. Mais oui, parce merci que à Nini. Thérèse, c'est le déjà l'élo de Chila. Mais il y a un ramasser des ballons. Ah, quelque sorte. Ozomona, tala Christian Sugar fingi asi makasi batie na podium na Belgique mais na France babeta ke 12 aleki na mission pour tali saka si la ke otika ngai te po so otiki nga niveau ba mbala na ba ko seka nga wala nani Christian Sugar asala nini aleli mingi na émission atala bi non si là cette fois-ci je dois imposer le respect tu vas mettre moi au scène au Belgique. Nous mon attirer na scène wana pour la nini après ça à ça la bongo pour assurer elle futa na ye elle mérite ce qu'on si la ngaka mérite anyaka sala ngope pa maman na biso Thérèse anyaka lobata baba kuke un mot pour nenga za question à carton bakosa les cagnottes mais si la zamutambongo Vincent Lobakiango azamutambongo mais sauf quand il y avait koki comme mabana na ye azamuta mbongo si la bimé pa na bango na Agini azinda ko futela na Agini na 2025 pendant tout ce temps si la za na Citas mbongo nini si la za na ngo lem supa ndabo ya kuswa ndaku ko lem supe azaka muluba ko isepe bandolo baneka bongo eza mawa to soki si la za ki ne loko
banomi loko balinga batikala te baterese balinga bazwa soin na poto mwana Gabriel Gaëtan angaka trengale na kauka te anga zada na poto alobi ye alinga sila aya pasila pona poto te siko yango donc biso tolakisi bango ke toya pemene madame Belvine intérêt mbongo te po soki ozalaka bamiyibi lokola bijou la reine bamiyibi lokola bayibutu bamiyibi lokola barezi bamalika bamura nani yagola travel soki tozalaka bamiyibi lokola oyo nani ya mobali oyo nani oyo mandefu pe me cheval blanc oyo soki tozalaka bamiyibi lokola bango mais da tokende mpa madame Belvie mpo madame Belvie tomonaki te bon likambo ya date ya madame Belvie oyo nazo comprendre yango te depuis atie date nazomona bato bakomi kobima na basortie médiatique ya mabe bato bakomi kobima bato bakomi koloba mais lelo oyo tomoni mpe bango mpe batie 3e date et pourtant bango basengaki biso date biso ko toza nde bakolo date Kinshasa oyo baniaki yango Kinshasa oyo balobaki bakosala spectacle ya Kinshasa te me bazongi so na Kinshasa naoyebi so ya géri oyo eza mabele bakoko ozomona bakoko mabelo déjà bakoko bareponda Belvie abeta showbiz plein moula yango abeti sold out ko naoloba na yo po banda déjà la charité bien ordonnée commence par soi-même asalaki yango na showbiz po soki tozongi mwa moke déjà badine de galo elekaka na Belgique afrappaka basali wana na Belgique Belvie ozomona matalisi na bato avant nasala une grande spectacle quand même fona bandango na showbiz esika mutolu nanga bakunda na Kinshasa yango moni epesi Belvie le meilleur epesi lelo na zère avec mona libanais ozomona mais avant natala binono mwana mwasi oyo aosala quelque chose oyo ezomona na miso ya bato mbongo na azolia yango ye moko te mbongo na azolia yango na bamama veve azolia yango na bana bitike azolia na batata veve baolia mbongo mwana mwasi wana abe avanda tala binono na Congo j'écoute seulement Fally Ipupa et j'écoute Bella Production qui est Belvie qui a dit ça les producteurs. Ah bon? Les Franco. Avant d'attendre la bine, non, na yemba Mario. Mais mouton, ça va featuring en disant, bon, c'est Belvie. Ah, Franco, yé, wanate. To bengi cap papa biso Franco Loa. Ah, monument. Monument. OK. Ozomona, avant d'attendre déjà combat producteur ils ont pesé Franco. Ozomona, avant d'attendre la bine, non, koki kotika mona moso osala ba œuvre makasi boete. Oh, azudi ya ba trophée minene. Oyo mais c'est YouTube azo reconnaître ye so betika tout YouTube va répondre yo qui est madame Belvie YouTube va répondre Belvie c'est mon meilleur client Belvie c'est ma meilleure client qui fait moi YouTube je gagne beaucoup d'argent à cause de ces films oui Osomona YouTube azo reconnaître madame Belvie siko yo mutu moko boye malika ovandi no kaka po obude oba Belvie chadat siko to tie date boko moyo ko luka 3e date boya ta na 4e date ba sani ba ta 4e date non ye biso di kama solo ya géri on ne pas Belvie mutu pas ses alaraté toza na confiance à Belvie ko le kabiso moko OK nazo yebiso po Belvie soko sali tembe okomona ngo to mona ka ma chérie mon frère ataka showbiz o monda mela pema olobi ma chérie mon frère asara showbiz Eliette mais tout le monde malika le bi ma chérie mon frère ndeye ndaza humoriste ansaza humoriste pe ma chérie mon frère leki na minute oyo asi nani malika bomisa jimo paradis lukele chemise kitoko lokwa ya ansizo non partout il est caché là tu sais mon kasa solo lokwa ya ansizo apo yo finga ansizo yango moni ansizo la répondre ya moko boy olati bras cassé olati coupé et si ozo pangusa yaka propre émission ko finga ngai yeye wana lemba na loba mingi yo nefiang boy yaka soin le bine bongo yaka soin ozoye mission ozoye banate ozoye mission salité olati kilote otie bras cassé et si ozopangusa mutoki na plateau mais c'est quoi ça tozongaka na malika lobi lelo si laza ye moko
bosali ba union sacrée na bino le loi hotel sabiso que président Ansu Luzolo déjà ou azana spectacle lobby ngana ozala parce que naza na invitation merci beaucoup na bureau na ye manager na ye producteur na ye merci beaucoup président Ansu Luzolo Mike la Duchesse de on a biso président Mimi président Mimi l'homme du moment l'homme à Boupia l'homme à Boupia alors à lobby nani malikama na lobby lelo ba sangani contre mutu moko bazo bundisa ye ok biso toyebi peke ndeko na biso sila azana ndeko bampanga azalaki producteur azana mwana libanais azana ba ser gabi azata bango balingaka belle vie batu bandima makambo azosala te ya géri avant loba Ansu Luzolo asangana batu avant no Maribel na beta Ansu Luzolo mutapasola nzela Maribel wana ozomona abeta Maribel et puis musapi moko sorola elongité qui trop sûr yango esalisi ebinisi ba janspile ebinisi ba zenga luketu tandis que production sans invité oui tandis que bato bazaki na posa ba yoka message ba comprendre les sons nini ko seka oui c'est bien bon conseil ni opesi ba na mindele ba continuer ka na impolitesse so mama bete mbata ke funda ba mama na police na communauté na communauté apesi ba na bisoni ba mona ka mutakala michu ya mais oui, il faut les sons là. Quand tu fais les spectacles comme ça, donnez l'exemple, donnez le conseil pour les petits enfants, pour comprendre. Ozomona, là tu as bien parlé. Oui, yo pessibiso, conseil no pessibiso, car mon amour, ozomona ekotalisa biso bolingo na yo na mwana libanais mon amour yango pe na otuna akoma benga mwana libanais mon amour makasi o me bazala déjà c'est solo mwana libanais azaka déjà divorcé OK kala mingi te ba fixer date na bango eza sous comédie toka ki wala te comme sous mwana libanais ça dit son système a trompé les gens ozomona donc eza ya kosala baventure te moko avant sala likambo moko il faut vendre mayo mo vandi mo raisonner otali ke te makambo na kolo bango te asa za mayele asa tali ke non naza na camarade na nga 2 minutes naza na Duchesse et puis na Congo naza na ba papa Bilali ba vie na nga gaou baza wana oyo bazake baleka na scène te il faut na zonga na mabele na nga na sali ba spectacle na nga trop na poto mais cette fois-ci il faut na relaxer ke Bilal azali. Mais Ansu Luzolo peut déjà passer à des spectacles. Il y a Géry. Oh, tu as compté le quoi d'asser les cas. Tu as compté le quoi premier spectacle à Kinshasa en 2026. Aux hommes, oh, c'est quoi t'as dit que Koko Bilal a osala, Vieux Gaou a osala, Duchesse a osala, 2 minutes a osala, Ngapen a osala, Davina a osala, Bellevue a osala, Ixi Péchang a osala. Oh, Monique va avoir une union sacrée. Mais oui, face à l'union sacrée. Pour même aussi Bible lobby mon sapiment que sur la longité avec 5 mètres sur les longues. Mais salango po ba bundisa muninga moko mais ceux qui yo muninga ngo za mayele to lingi ko mila tsakeza yo mais faut ba yelo mo bondoti ya solo wana et bon yo ye bien ngote oh na vie neza bosoko za trop sur za ngai au contre la monde si je savais au moni banzadi babeti te bake ko tsela na bo manoka ni soni na podium na bela veste bongo onde mtake libala nzoka ke matela ngo na podium soni ya nini tomona ki shoga kuna zo nime Soni souya nini. Dis que président Bobo Manoka je te salue vraiment. Waneza ekwe ya mutakoi na vélo ya Christa Sugar. Ozo forcer comédie ozo komate. Ya baka sexa rabatu danger na biso migenyema. Nana seka kiwana. Kiza shoka sexa ba. Asekisi nani? Asekisi nani? Oh mona seki ba seki te. Manoka kuta tuni famille na mwasi na mama na pona nani. Nana répondre. Ba répondre te. Baba takara baba kukwana. Baba tu mabe baba kukwana. Tu ngolo bani 12 kotaki na spectacle. 12 kotaki na spectacle. Ozomona bango tu bazaki na basali spectacle makasi boyna bo mais baseki ka tango ye moko amati. Ozo comprendre que ça eloko moko boy abe na ye moko mukolo na bango abeti bango 12 ebisi ba fan bo sekate bo sera senga mona mati. Bianca. Yo okeli likambo wapi? Na yo kango biso nya to bandindi. Si la bisalo ya biso. Olo bina ngota nene ya. Biso to bandindi to bongwa na kati. Abina ba nanini ata ba bobo ba mati.
ba mulopo baye ba Gabriel baye bomona ka Gabriel na film arrive asimbi libaya da bomone mutute bomona Christian Suga a Sainte Mida bandela c'est trop fort na bomona ka Gabriel ka na arrive asimbi libaya asimbi tono bomona ka Christian Suga a Mida zemi da mo sekate bon muta me ko sekate mais senga na mati bo seka. Dans le spectacle a été triqué. Elle était triquée. Mais tu vas voir, tu vas sentir les 11. Voilà, en tout cas, tu as comme cité Awa, Bianca Tosola, si tu santé, aux hommes quand même en forme, parce que tout le monde dit, Madame Belleville, on va te béler, Bianca, on dirait, Atiki Madame Belleville, mais si tu santé, que ça va quand même. Ya Géry, non, oza na olobango eza na pona TVT na olobango ata famille nga bayebi Belleville ou rien na vie nga lelo soki naza boye naza na ba valeur et lelo naza na ba respect et lelo na miyebi moi si a se comporter comment c'est grâce à Madame Belleville moi si akokoza na mibali 4 5 te moi si akokotinda mutakala na yepa mobali te moi si c'est grâce à Madame Belleville ozomona moi si akokoza lokola michute à cause d'argent, tu es Sambois. Ozomona. Qui quoi? Tu es Sambois. Ozomona. Parce que Belleville a la qui ça bicho que moi ça il faut garder toujours dignité. Garder toujours personnalité na yo. Dans la monde le morote ko sanga lona za musika Madame Belleville. Nazaki malade. Ndenge mutu nyonso nzoto eninganaka mutu to ayebaki makambo ekomelaki nga moyena rappeler sur bato eza te parce que ekomi da démodé donc ata mama Aline Sala bitumbi ça maman en tout cas maman Aline donc au moins déjà mwana no dona awa naza ya liboso te ya suka te o ndaku nanga vraiment nazali parce que tozoluka tobongisa système à plateau tozoluka déjà place déjà maman Aline Sala. Ok, maman, tu as plateau, tu as ma plateau pour sentir biso. Ozomona, donc on attend, il y a une famille, on a comme un olonga famille boto comme ya Géry na famille bota nazana mama Tricia Ani Boki docteur mne na poto o asali loboko tika la cicatricité alukelinga na ba cicatrice na poto ozomona nazana mama Mirai Mpian na États-Unis oyo bakisi ezoya chaque fois bamama lisi baoti na mbongo bamama Francisca bamama famille Tamba Francisca Matondo mama Francisca Matondo Maman Francine Matondo, maman Francisca, maman Lissi, papa José, papa Oyo Balalité, maman Mado Motema, papa Fioti Ngoma. Ozomona, ya lino soba motema maman Tina, na maman Tina zobenga. Na sope maman mo ba no kaye, comme on a mère double. Azana Orléans, et ça te bête le match. Ok, Orléans. Maman na Gloria. Si il faut ce qui sera mère double, motema ya mokile lobi, yonde motema ya père double soba de soba na Orléans. Mère double. Yonde motema ya papa ya père double. Oyo mokile loba. Papa la biso comme nani? Soba de soba. Ando ka papa lino soba. Te ba komoka. Ba komoka kokani. Est-ce que boka mère double. Mère double. Motema papa soba de soba. En tout cas père double. Komba mona nani? Gloria. Gloria soba ya ngwana famille mobimba mbote na bino ya ngwana. En tout cas na lo bano ya Géry famille bota ou rien. Mais quand même loboko zo sala quand même. Bon loboko na okoba toujours kana kiné misato mbesala yango mo misato. Et ça non nzamba sali déjà grâce nzamba sali Madame Belleville na yo akutani sa na famille na famille bota akutani ndena zabo na lala pongi ozomona osenga te me ovandi kabwe ya Sylvia Bengio la mama chérie ocho benganga mama Ivan Longo na to benga mama mitadina mama ni ba super wana yani MK no bakota balata pasi na ngai onje ya bango ozomona la grande H mama Sakina ozomona bakomisanga mwana bango mama Francine Matondo o batika ngati ba mama Lisi wana o bakomisanga ba mama Bibish Kandeya mama Bibish na France Nadine Ngoma mama Bibish Kandeya Ketch nanga na olata ngona
théâtre du 13e arrondissement na spectacle sketch na fait comme déjà Maman Bibiche Kande ngape sketch na fait comme déjà ozomona badani ngoma wana na kati donc o senti que basi ba bundana bongo na ozoko taka ba komonyo so boni Nicolette Douma Nicolette Douma za bien auto ko fait la grande tour na bango liboso en tout cas il est bien famille Douma mobimba courage donc ça vraiment bien Nicolette Douma donc ça va vraiment voilà voilà je crois bien quand aussi ici na biso poto ko zo pena ngombe belete ozape na mama kamono sala lilo bani na ko ebisa ba famille botano so balandio et puis so nga na yambio penza ki papa kulutu zo za beje to mona bia kazanga na yo cette fois-ci pe tozonga ina biso pe kaka tozonga na boto loba so ni famille bota tozonga ina biso kana pa tozonga ina biso kanga so desinanga na pa kulutu na mbetu bon il va te tona so desinanga na mbetu si on a idée ni to koma est-ce que biso tozala kwa bango ne basala biso ataka kibondeko ozomona donc biso tozali famille bota donc toza ensemble nazomona ba famille bota belé bazokoma na boyi ndeko lo baba bakoma mais na boni pela ke bolingo eza en tout cas merci beaucoup parce que na moni ba Sophia Lisitu na moni ba Fifi Tamba donc na moni ma bande ko belé bazaki na souci na nga bazaki na posa na ngai en tout cas ngayo na zongi nayebi ke elongo na nzambe zongi na moment ya spectacle avant kuto avant spectacle obinga na décor to abi décor soit gafaki ayo sengo bi décor ça mayele oui félicitations on peut se félicitations décor ça mayele et puis ça mon ilaka non yebiso ça vraiment l'enfant prodige mon akendaki aye kozonga eboni bana bilakeli mabe et na moment au spectacle oleli biso toka wow batu balela la toilette nazo yebisa yo soki na yebaki bakoti singa na monde si je savais tendresse osungi te nani tendresse omoni Deborah mishika ndako baye na famille ako wanga noza ya na ete parce que kondi bango na erreur pour nini voilà tokomi na sura suka bambote na okamela en tout cas bambote na nga na pesi na Marlène Kasanda motema ya Malika Mania na pesi bambote na ngai na non na Karine te na pesi bambote na ngai mabongo te omoni bango balobi ke bazaka neti barezi alobi ke ye asala makambo wana te barezi na pesi yo mbote na nani barezi na pesi yo mbote na Trésor LK na pesi yo mbote na Trésor LK oyebi na pesi yo mbote na ye Malika na pesi yo mbote na Marlène Kasanda osomona Mandajimo Paradis mbote na bino yango wana tosilisi vraiment bandeko bolanda biso TV je crois bien bimimilinga te bokomelanga na bacommentaire so omoni TV ne bimimilinga te bimimilinga te désormais bokobanda kozwa na Bianca Zanga parce que tobanoze la santé koma bien biso toabata matalana te akoma bien azonga alobelaka artiste na ye soki lelo basala Bianca Zanga eloko basala ye eza kaka mpo alingaka belle vie lelo bato ebele bazolobela belle vie mokili elingi bakanga munoko baloba te ok belle vie azali numéro 1 ya moi s'il aza numéro 1 ya butu wana pena mokili eyebi yango Papi Kader mon frère tu as raison numéro 1 ezali belle vie mais na butu s'il azali numéro 1 mais soki akomi na moi belle vie donc c'est un peu ça merci beaucoup Union Sacrée bozoloba belle vie atie date tina ba artiste musicien ba poster affiche na ye ba lisha tomoni bato ebele ba journaliste ezolakisa ke mutu asololaka tina TV5 tala nanu tina nalobi émission sili voilà tosilisi merci beaucoup na maman Aline Sala merci beaucoup na yo merci beaucoup na président Olivier le président le plus strict ya fondation Aline Sala merci beaucoup na sœur nanga Blandine Makukula bambote belé merci beaucoup na sœur nanga Esther Fataki bambote belé merci beaucoup na papa na biso vient nanga empereur espoir Maya Buzinu azaka pe ya famille bota merci beaucoup na mama oya botela biso mwana neve na ngai Gloire naleli na kombo Mbaya naleli na kombo no bon ça va message comme Gloire Mbaya Gloire obi sera na biso masela mama mamumuluba obi kaza famille bota
Oh, yana ye mamumuluba la famille bota masela na pesa ba mbote masela moto no yango mamumuluba mamumuluba depuis États-Unis mamumuluba tinela nga code na koli tinela nga na émission lobi kota na agence tinela nga koli ko sala mamu poto please please en tout cas payer ma sécurité. Merci beaucoup na assistance ya Prince Kinwani na mona ekala vraiment libumu ya gérer Yann Bao mon artiste Yann Bao donc bientôt pour recevoir ba chanson wana pour yoka ngo même na ba il faut faire un générique c'est on la TV non c'est on la TV faire un générique. Voilà, merci beaucoup na bino tout bolanda ki biso vraiment so yinza mazongi te to kuta la prochaine occasion je crois bien milinge bimite to zaki bongo na bien kazanga bye bye. Voilà, bye.